Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, salut, shalom, 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 bonjour, 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 shalom, bonjour, babon, demi-semaine, voilà, j'espère que non, vous allez bien, bisous par la grâce, ne va toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit, alors, quota aimer, partager. Ceux qui ont maladie, vous s'abonner et que ça la vraiment biso bien makasi mingi. Voilà. La grande famille, la famille de Maman BBC Mpoï TV. Le 20 janvier 2025. Alors, bande ko nyonso oyo bazape ko fêter anniversaire encore ba o nyonso ba botama pelelo to ko zangisa pété ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire et voilà ba épinui botama elamu voilà beaucoup tanan to solo là beaucoup tato solo là beaucoup tato solo là la grande famille Maman BBC oza bien Maman BBC ozo kanate Maman BBC problème hey bandeko ce qui est Maman BBC à Beli na koya pe koloba te ke non Maman BBC nazo bela et non que ça elangote sauf que moi busy mon koboye et voilà quoi parce que na loba que non à part musala YouTube tous en a ba responsabilité mususu oyo to salaka mais santé pe e bouger ki muke. Mais ça va, par la grâce de Dieu, ça va parce que Nzambaza, ça va. Voilà. L'autre ça lundi, bolembu moko. Je sais pas. Bah tes journal lundi ningi zalaka. Bolembu. Voilà. Namoni ba message na bino. Namoni ba lien, ba link, botindelinga. Voilà. Mais avant na kota na lisolo na ngana memeli bino, je crois titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. C'est-à-dire que non makambo eza, mais lorsque Maman BBC azoya, nazoya te pona ko appuyer ba buzo ba mususu sur les réseaux sociaux. Vu que non, oui, Maman BBC n'est pas fonctionnaka, n'a qu'à juste quoi interpeller, qu'on ramener savoir, il y a Congolais quoi. Voilà. Bon aimer, beau partager, nous va tout bédeli Maman BBC ozawa posa pingaye. Alors bon aimer qu'à ces vidéos, beau partager, beau ça la maximum il y a ba partage et au ça la vraiment bien ma casse. Voilà. Je crois à la grande famille, tout aussi ce qui est semaine passée, jeudi, oui, jeudi, tout aussi ce qui déjà fait, mais il y a la boniche. Oh, tout ça, il est sous commentaire, tout petit kanzambe, merci. Parce que janvier, tout bandi en bien, na belle vie télévision, et na ko CCT, ou Belela, ou encore ko loba toujours que non, la famille, les bota, tous à la distraction, vu que janvier 2025 tout bandit déjà yango très bien film na biso oya la boniche rien à dire tous en a commentaire auto couper ça na film wana mais to continuer toujours car na kosenga na bato bo continuer na ko consommer film na biso ya la boniche film na biso ya la boniche vraiment eza na ba leçon ebele na kati wana ya ba couple ya bato misala ya ba réalité
il y a monde vraiment dans un sakobete lango CTT bandeko bo permettre nga malgré que non lelo déjà to banda film na biso ya sika na kombo ya na titre ya Pasteur Didier na Belle Vie Télévision mais film na biso ya La Boniche bandeko ba non ba consommer yango te bo continuer na ko consommer bo continuer vraiment na ko kene ko ta la film na biso ya La Boniche vraiment beaucoup ça vraiment décidé film na biso vraiment ya La Boniche est tapé très fort. Premier épisode déjà tout ce qui est na 200K où ils a déjà eloko moko ya bien ya lorsque na yeko ça l'émission na ngana ba ke non obeti lango c'était mingi vu que non sur les réseaux sociaux tout monde distraction et continue makasi moi loyenge moko boye pona ko bimisa batu mususu na kokotisa batu mususu na distraction quoi. Alors famille Libota na loba toujours que non devise na biso za plus focus sur Belle Vie Télévision et na ko zang sa pété ko féliciter na biso famille Libota pour na film na biso ya La Boniche ils ont continué toujours na kota la main ils ont continué vraiment na ko matisa ba vie c'est-à-dire que non batu batali film batu ba sepeli na film donc ce kota du premier épisode tu vas te dire que non premier épisode non suka art il faut na que de découvrir suite tu au moins na pas qui aussi ça 15 épisodes nyonso alors famille Libota na sengi bino na bolingo nzambe tout le monde distraction où ils ont les réseaux sociaux beau ala vraiment basé dans côté tous à la plus de focus sur Belle Vie Télévision et je félicite encore Poutine notre Poutine de l'écriture pour nous ça qui tout où ils ont continué na ko sala la biso vraiment La Boniche vraiment juste déjà en janvier et bandi déjà ko taper 2025 quoi et bandi déjà qui tout makasi et famille Libota tout continue toujours à consommer ba film ya Belle Vie Télévision et cause la bien makasi bandeko nyonso oyo bo tinela kanga ba séquence bo tinela banga ba lien eza mabete merci vraiment na initiative ou encore na bolingo wana ya koloba que non je dois partager avec maman BBC comme ça maman BBC a travaillé sur ça et voilà et na ko senga na ko informer bino que non eza na ba lien nyonso tuté oyo bo banda ko tindela maman BBC pour maman BBC aya ko intervenir non nga na sala musala na sentimate malgré na yebi que non eza chaîne nga ya YouTube toujours sala musala pour muke ekota mais maman BBC na lingate na bêtise nyonso oyo sur les réseaux sociaux na se plonger kaka non pour nani nazo se défendre na loba toujours que non lorsque na yaka ko défendre produit nanga o Belle Vie Poutine de l'écriture na lingana ko honorer sa personne deux na toujours ko continue ko pesa e valeur wana vie ya musala oyo azosala c'est-à-dire que non nazana no na fierté ya produit nanga parce que a décevoir ngate na musala oyo azosala. Alors nga maman BBC na ozala wana te malgré que non na sala ka musala oyo na volonté nanga na sala ngo na volonté nanga pour votre information na na famille Libota deux na sepela na linga Belle Vie na mutema et na sala ka musala oyo ya ko défendre Belle Vie na musala na na propre volonté nanga parce que na mona ki injustice eleki et mutozo sala musala kitoko batu bazolinga toujours kokundaye mais bazobo sala musala kitoko azosala et musala na azosala aosala kaka pona ye moko te mais aosala ngo pona communauté et likolo nango susu pona honneur mboka na biso Congo. Voilà. La grande famille est beaucoup tabo aimé vous partager na ko continuer toujours pour sengabino pour que ne ko consommer film na biso ya La Boniche et ça film moko ba maman ba jeune fille tout partager en mingi parce que et puis c'est vraiment leçon yakota la comportement au maman et toi la zaki nango et yakota la comportement ya Nikita o yazaki nango na papa na ye yakota la ba comportement ya bandeko na biso ya basi na ba salon et yakota la lisusu comportement ya Davina et Davina to condamna qui est plus parce que elle s'est emportée à s'emporter qui plus na souci wana oya koloba keno azoluka mama na ye na sœur na ye or mutu oyo azam ami bengi mosambeli
to na okoloba ke non ezaki message moko oyo akoloba ke non toki kobanda kozala emporter na situation nyonso tout oyo ekomeli biso na vie ya lorsque situation moko ekomeli na vie kolata yango te parce que diable akonage na sima ya façon oyo olateli likambo et la preuve ane ke tomonaki Davina na ndenge ya memelaki likambo diable akotelaki facilement oyo ntango linda akotaki na ndako na ye atunaki même pas linda ba référence moko boye ba indice moko boye ya koloba ke non oyo za vraiment ndeko nanga et bomonaki yango na suka lorsque ba ekokutana na lili oyo ezaki Kenny a rappelé ba film moko bobana ekotala a rappelé ba slogan moko ezaki na kati ya famille na ndako et voilà et Davina a se rappelé na nyonso wana et na suka nango soki bozaki sévère ou encore attentif na film wana ami finga ki ya koloba ki non j'étais vraiment stupide parce que ba question oyo na tunaki yango lili wana te. Vous comprendre, il y a comme pour dire que non, elle était emportée. Yangwana na oki obakisa ya koloba que non, na ba situation nyonso e comme na biso na vie bandeko, to la taka yango te plus tozo la ta yango e ko gérer biso, c'est mieux peut-être ya ko talela nzambe, ya ko recommander ba situation na maboko nzambe et voilà. Davina et komenaki e komelaki ce qui to lobito kendepe et pas papa JR bomonaki o e komelaki papa JR donc eza na leçon ebele o ngana okoloba ke non nakoki ko dédier film oyo ane mobimba ya ke non bandeko to banaka ko continuer ko tala film wana surtout na ba mama bato misala o tozozo na bandako basi ya ba salon o tozo fréquentaka na salon tango zo kende na salon kanga mbanga na yo kanga monoko na yo bilobela te batekaki Davina. Bref, nayaki pona yango te, mais na bino ke non eza film moko o etapé mingi et na ko cesser te ko continuer ko lobeli la film wana ya la boniche. Voilà, lelo tozo tokota la film na biso ya pasteur Didier na Belle Vie Télévision déjà bozala connecté, bozala vraiment branché sur Belle Vie Télévision, R Nabiso, R des points, Nabiso à 2 jours, 16h30, échangé. Et voilà, Biso en Afrique du Sud, total, on a 17h30 parce que tout ça n'est qu'à 1h. Voilà, na pasteur Didier, vraiment, tout le monde a qui déjà présentation, il y a acteur, tout le monde peut notre nani, nous qu'on a Biso sous Mwana Lemba, où ils sont venus Mwana Lemba, azana film na biso ya pasteur Didier vraiment to kolobaka ke non welcome, ils équipé souci na ngai ya mama BBC ya komona ya komona retour ya ndeko na biso Mwana Lemba vraiment ndako na ezaka kanda kuna yo et na côté wana vraiment na ko féliciter pe Poutine ya koloba ke non ata mabe ezalaki babongisa na bango mais c'est-à-dire que non bolamu ezalaki ebele tozomona bato ebele oyo bazalaki pembeni ya Belle Vie bakei mais oyo ya vini biso nyonso malgré que non ezalaki ntan moko boya bandaki komonana te mais tozalaki na souci wana ya koloba non pourquoi Vini Mwana Lemba azo mérité toujours cause à la pembeni à Belle Vie. Alors nazo pesa vraiment Belle Vie merci à monter ma monene wana baza famille ya yanale qui voilà to kota kuna te mais esengona ngai mama BBC personnellement na sepeli susu na komona Mwana Lemba pembeni à Belle Vie azo mérité cause à pembeni à Belle Vie. C'est-à-dire que no ba voisin ba yini ba o ba bana cause la ka ke no ba kabona libela bukoyoka gu. Voilà. Ce qui peut akozongela lisusu musala na ye oyo abandaki kosepelisa biso na ba tournage ko filmer ko bavarder et voilà toko sepela toujours on a encore besoin de lui ya musala nyonso ya komemela biso na Belle Vie Télévision toko sepela toujours nango parce que abandaki pe kosala musala ya bien o ne balobaka ke non les linges sales se lavent en famille o mona ke non ata likambo ezaki ndenge ni omoni awa oyo penza ata mabe ezalaki ata nani toza tobongisa c'est-à-dire que non, ils appellent les sons à bande comme ça. Voilà. La grande famille, beaucoup tabou aimé, beaucoup partagé, sans plus tarder, na kota na lisolo nanga, na pasteur Didier, tout le monde déjà acteur au bazana kati, tout le monde déjà que non, papa Kofi Aza, et voilà, basé belé na film na biso ya pasteur Didier, les lots zalawana et surtout bande kono senga bino, partager zala belé na film na biso ya pasteur Didier ou encore na ba film na biso ya Belle Vie Télévision. Tous wana pour la promotion na bino toujours que non.
avant nyonso na bana toujours quand na promotion na bana toujours na kolobe la belle vie télévision parce que nazala anano infier ya kolobe la yango voilà nakangi pro na close na no dossier wana na koti siko na lisolo na nga ona memela kibino lelo namoni ba message namoni ba lien likamwango oyezo leka sur les réseaux sociaux ya ndako. Je crois que c'était, si pas le vendredi soir, le jeudi, je ne sais pas, ce qui vraiment n'a pas été sous la mémoire vraiment. Et n'a l'obé là qui moi, le quoi n'a dit kambo yandaku depuis si la ouka à la qui ça qui va tout ndaku, tout pémis sur les réseaux sociaux et comme il m'a kita et voilà, l'icône n'a pas tout sous-soupé, bah comme il finit là. Alors nga maman bébé c'est lorsque nayaki te pour na peut-être na banda kolobe landa kwa ngote. Nayaki na version na nga ya koloba keno pour na nini. Iye si la uka mama loketo ayaki kolakisa bato ndako na matalana na ye tala ndenge ekomi boye ba vérité mosusu ebimi bato bayebi avenir ya nani na ye adresse na ye complet et voilà vite no ya lingaka matalana botala kuna matalana enemi biso mais sikoyo na bete yaki sete ya koloba est-ce que biso a tolandaka bango toza wana pona kwa kotala bilamba na bango bandaku na bango et voilà je ne pense pas na moni le moko batindeli ngai awa ndeko mwasi oya yaka kofinga wana na yebisa bino déjà biso famille libota devise na biso ezalaka ni ya kofinga ba comédien non wana eza devise na biso te ne kwa nga mama BBC na yaka juste kaka pona kosala nini pona ko interpeller ko ramener savoir à bato pour esala bien. Ndaku tomoni ndaku parce que muto occupé kola la libanda te kola la libanda eza na ba réalité mosusu o ko se retrouver libanda et voilà ce qui boyebi réalité ya vie à libanda munga na loba keno okiata ko lobela ndaku te parce que ndaku ezelo ko moko boye na réalité ya mboka libanda yaya ata na cuisine okiozwa kaka te eloko moko boye otie kaka na se olali l'essentiel tongo etana parce que boyebi pongi ezalaka très impoli etalaka place a olala te siko réalité ya mboka libanda soko komi nanu boye bato bazolanda nga baza na bamboka libanda baloba mama BBC aza na raison bandeko je vous dis nga mama BBC ndaku oui ngana moda ngongo keno oui tu as quelque chose oza na mbongo na obongisa ndaku oui mais lorsque tozo ko finga bandeko mususu pona ndaku moi je trouve que non et comme on dirait bato babeli liboma bino bato ya mama loketo franchement nga mama BBC tika na benga bino boza ba insensé boza franchement ba insensé. Siko na minute on a nazo tuna question. Est-ce que toza wana pona ba film ou encore toza wana pona ba ndaku? Ça c'est un. Ça c'est de un. De deux, na tuna boy. Mama bino akomi na ebité na obenga na obengi na nkombo nini parce que akomi muto matalana mingi et voilà nazo ebate. Comment est-ce que azobungi sabatu image soit disant que non aza artiste et comédienne oh il faut appeler sa bisonde donc il faut la kisabiso musala nae o eza art eza ki comédie wana bo bimisa batu bo longola batu na ba vision soki tokoloba to kende na mozindo tokoloba keno ko sila ya mama loketo eza mabe makasi kosila ya mama loketo eza mabe makasi boye bisanga sikoyo soki peut-être ye mama loketo adversaire na eto ye bibiso nyonso cible na ezalaka belle vie boye bisanga siko na minute oyo ezo se passer na ngambu na ye oyo ezo honorer ni sa personne ni carrière na ye ni famille na ye ni entourage na ye il faut na lobango nazo asime ba propos nango na oloba oyo na minute oyo sila ukazo sala lelo to oloba keno cible na ye ou encore concurrente na ye za belle vie soki siko na minute o belle vie azaki mutu moko keno akomaka film kitoko te soki peut-être na ngambo ya belle vie yango balobaka toujours différence ezalaka
numéro 1 azalaka na numéro 2 azalaka mabe na bino eza sikoyo keno bino bolingo tia mutu numéro 1 na nyonso. Oh biso soki tolobi toloba chaque bitumba eza ya théâtre eza ya film. Oyo sila na miniti oyo ou encore sila ou encore Mama Loketo batu na yo bazosala bazokotisa lisusu na libulu makasi. Soki boko remarqué depuis bakomaki abandeki kokoma kolakisa batu makambo bilamba ekomi lieu na anglais balobaka addicted. Donc akomi addicted c'est ezalaka nini na français ekomi lieu eloko moko boye ekomi mabe. Bomoni ndenge bimisa image ole akotisa batu image ya koloba keno aza artiste comédien bino boza wana botalaka nga pona ba filme nanga. Alors il faut akotisa biso eloko wana na kati akotisa batu na yenga te akotisa batu na ye ou encore na communauté to lobaka na pays na biso ya parce que aza éducatrice ya masse akotisa biso eloko moko ya biso image na lorsque tozomona yeboy tozomona na filme tozomona na comédie tozomona na babiloko wana. Mais depuis Abanda Vinae ya Matalana, vous allez voir que nous, à communauté esclave, et communauté addiction, moko boye ya koloba keno, na minito eloko nyonso komona, il faut na latana la kisa. A komi moumbu na babiloko wana. Or, ce qui te bito zonga bien, ye aza comédien, aza artiste comédien, ye il faut kotisande bato. Na mitu ya koyeba keno, neti na minito to yebika keno, si la aze sous comédienne te si la akomi muto matalana. Vous comprendre? Nasima matalana na ye baninga bakomi kofingama. Nasima matalana na ye batu bakomi kozala batu babimisi babimi donc babimi na présence ba makamoko boye. Oyo et banaye ko dépendre na image na ye soit disant artiste comédien Aïdi Kakamas. La grande famille beau aimer beau partager. Lelo bokoya ko finga likambo ya piscine. Bon, je peux dire que nous kala na ba 1980 et voilà. Ndezalaka moment moko bo piscine to sutuka ba piscine. Mais na monde lelo na 21e siècle oyo ndako na ezala na piscine. Ezata normal. Sikoyo soki ye Mama Loketo se retrouver na ndako eza na piscine. Nde il faut boya ko finga. Belle vie. C'est juste une question. Boyebi batu combien? Ba autorité combien? Batalika keloko wana mbala moko bino bo comprendre ngo te keno bo kitisa encore ye moko si la zomi kitisa. Po musala na bango eza musala moko ya koloba keno boza la place o boza kaka lelo te eza ya koloba keno lobi bo koti boke place moko bo beti kokoko ba fongo eli bino avec honneur ya koloba keno o ya artiste comédienne asa nini asa ela biso musala kitoko. Na olingo loba nini na olingo loba keno Mama Loketo zo bibisa batu na lignée ya koyebela ye na comédie ou encore artiste et comédienne. C'est par là vous allez vite comprendre que non Mama Loketo assassili na ye. Parfois et ça la capacité ya koloba que non lorsque loko asali matalana na ye ezala sac asali matalana na ye boye bolobeli yango sur les réseaux sociaux ezo honorer sa personne te. Awa eza ndaku awa eza piscine. Eza ba biloko ebele bandeko babiso ba mama BBC tozora ba coup de fil. Pomonika ndenge toye koyeba keno ndako eza mutu tel ndako eza mutu tel biso pe tozora ba appel ya koloba keno otali penza mutu avanda penza na Mama Loketo boye avanda. Aujourd'hui toza lundi, hier c'était le dimanche, le samedi. Yes. Je parlais avec une dame. Ayebi Sila de A à Z. Ayebi Mama Loketo de A à Z. Et Ayebi Singa, pourquoi elle se comporte de la manière. Ayebi Singa tout. Ce qui est bandeko mususu ba communicateur ou communicatrice mususu. Ba mimango nini matière.
Et ça vraiment matière. Parce que ça matière na cadre ya koloba non et salirier et kitise les sous. Ce qu'on a maman bébé c'est le quoi na déjà na devise ça ya ko kitisa batute ya ko finga batute ya ko mema ba vie privée ya batu sur les réseaux sociaux te donc yo salela yango te. Mais un bon jour ce qui likama likambo moko ko yaka sur les réseaux sociaux et lobi awa il faut maman bébé c'est oloba oyo yebi wana na osalango. Na osalango yango tant na oloba na loba toujours que non bomona batu bazoba te bomona batu bayuma te omoni koyeba ndenge boya ko finga belle vie wana bobi misondire mama loketo aza sainte mais boyeba pe que non mama loketo aza na batu bavanda na bango avanda na bango bandeko esala passe moninga na omwasi asunga yo. Mais na sima ko sunga yo akoma ko regretter akoloba pourquoi na sunga ka mama loketo. Pourquoi? Comme pour vous dire que non, il y a beaucoup de femmes o ba sunga mama loketo o ba liana mama loketo ba vanda na mama loketo lelo ba solo la kalisuté et ba koma ko baye ba koma ko lela boko lela te ko regretter ya pourquoi ba sala même na connaissance na nina lobela bino batu obotala biso ya koloba ke non si la n'est pas si la n'est aza spécialité elle n'est pas spéciale omoni ndenge yaka komi benga kele au top aza au top te eza juste manque ya savoir vivre nde eza na ye na orgueil moko ya sama ye le boyebi diable ndenge akotaka na kati ya mutu diable asalisaka mutu biloko moko boye okozanga ta conscience. Lelo tozomona mama loketo asolola kana belvite dinana te irsil pechanga te ba mama top te ba linda te baze belé mulongo eza mulai liste eza mulai mais batu bayaka ko finga batu bayaka ko finga ba artiste ou encore ba comédien belé o ba se ba collaboration na sila te po nini po ba sola na sila te bango bayaka ko finga ya koloba ke non bango baza ba jaloux ya sila balinga kasila te pona boye bane on osala kaka émission na ngana okena ngona général na kena ngona général pour na ramener juste qu'à savoir à tout réfléchir. Lelo ba comédien belé ba koma ko finga ma sur les réseaux sociaux et puis ba oloba ke non balinga ka mama loketo te balinga ko kitisa mama loketo et elle aussi à s'important ne loko wana ya ke non ngane ba inaka ngabandeko soki kaka yo nde ba inaka yo kame mitala pete ata balobi ke non étoile ngo étoile non to boité siko question nanga ba comédien nyonso o ba finga maka soit disant pour na sila soit disant que non baza ba jaloux ya sila balinga ka sila te to tika non ba comédien toke kaka na belle vie toke na Irsil Pechanga toke na nani na la douce siko soki tolongoli bato wana botali sikoyo na entourage ya ye mama loketo basi combien ya poto oya yebana na bango bana ko solola ba fan combien oya yebana na bango bana ko solola pe omoni penza muto mama BBC nga penza na salela ye koli boye foundation ne ya liboso penza oya pakola na vie na ye nga mutu na tinda boye wana eza juste kana na loba en passant mais ba solola ka esute siko tango yaka ko bimisa kaka belle vie mabe peut-être Irsil Pechanga mabe dinana mabe ou soit disant bazo ki la nani sila lukunya siko batu o baza ba comédien te peut-être baza ba fan baza ba pire sœur na ye ba pire petite sœur na ye et abane ko coopérer na bango boyebi nombre ou encore topé ya batu o baza ka sima ya caméra depuis ye mama loketo akomi na ba matala na wana boyebi batu combien pas sur la na bango te. C'est pour vous dire que boya ko betela mutu moko tolo te po boyebi makamusu na sima te yango mona nga mama BBC na linga toujours koya koyebisa bino ke non botelema bakota kaka na cage bitumba ezaka na kati ya cage oya komeli biso filme o pa komeli biso filme
pour façon obino boyaka ko finga batu mususu po na ye mama loketo bandeko esala ka keno batu mususu peza babengi mama BBC tala boye na vanda na ye boye na loba so ezana bandeko mususu bandeko na biso ba communicateur na biso mususu na ba kinya na famille libota bazui o masolonga na zanango ba ovandisa ngo te ba obimisa nini ezanga nga pe na bimisa et parce que eza matière et côté c'est la ngambon. Pourquoi na osala ngote? Na osala ngote parce que na ota la produit nanga. Na ota la produit nanga. Alors et vous avez message et vous avez conseil na biso ba panzisango na biso peut-être ba communicateur et na biso peut-être ba chroni mama ba chroni fwati ka ndenge bobenga biso yanga ba famille libota tous en ba réserve et belé tant tout ça ba sortie médiatique oui. Ils ont une chaîne ils ont privé. Mais lorsque tu as obima, tu as PC image à belle vie, bande koto za na frein, ya ba biloko mon sous te to ya koloba poto retour ezala ba finga belle vie. Non. To se rama raconte pene loko wana et ça bien. Eza ba chaîne na biso oui. To pesa identité, to pesa penza nani ya koloba keno, to za famille libota oui, mais tout n'est pas permis. Belle vie pe ndenge azawana azo mériter respect. Ce qui va finga belle vie peut-être na ngamu kuna ba fingi kane ba finga ke makolo soso. Nga mama BBC na koki ko ya ko pelisa caméra tena banda ko finga pe kuna po ba fingi belle vie non. De moi-même non na ebi ke non produit o ndenge eza na bato ba opakolango e omona ke non esimbi bango. Eza bato mususu ba nga na sepela na produit oyo e sala nga teint clair. Nga na sepela na produit oyo e sala nga nani café ya bien. Nga na sepela na produit oyo ezo dépendre na mutu na mutu. Parce que comment est-ce que yo ko bimo sali sortie médiatique oye ko finga et loko moko boye mais oye bi que non retour et aux que non ba toucher produit nao. Est-ce que vous êtes sûr que vous protéger produit na bino? Tout ça juste en janvier 2024 et 2025 sans effet 2024 quand nous so kindaki. Tout ça en janvier 2025. Ngana na lobaratu na oyeba te nini ekotanga po na lobango musala ya Bellevie eza kotinda biso ba chroniqueur ba chroni mama te ya ko sala ba sortie médiatique moko boye oyo ko sala keno ba retour ezongela Bellevie. Non, moi je ne pense pas. Ce qui est zakara keno mbongo sur les réseaux na chaîne na biso na bozela na chilabino bozela na chilabino manière ya ko travailler za ndenge belé OK mais muto akyo ya fingi Bellevie boye yo ko ya peka ko fingi bango te yo ko ya kaka o interpeller sous bango la kisi bon moni o lobiana eza nango lokuta bozela na chilabino bo yo kanano bo mona siko bo yo bon attendez. Voici l'éclairage. Au monde appelle que awa papa moleza. Au monde appelle que kimeza. Mutu moko te ameka ko changer rideau. Mandela dit, c'est Mandela qui décide. Mutu a changé te. Pour les boma de mero ya lobby, ndaku aneza loué. Ndaku aneza ya Mams na biso. Azoli biso esika oya ko délivrer bato théâtre. Ba oya bazaka ba pede ba kozonga mibali na piscine wana bomoni. Maya Nkamba. Le royaume de si. Boyoki nanu na kati nanu boyoki ninga lobi mutu te a changé ba rideau. Pour nini parce que maman bango la kisi déjà ndako na ba rideau. Parce que yo soko za na ba rideau na yo déjà ko changer ndako na yo ba rideau te. Tokiti piscine wana et ko changer batou ba o bazara ba deux fois ba ko zonga normal so tali siko batou o ba ko zonga normal ba o bazala ka deux fois eza entourage na nyonso siko tanga lobi bongo
a lobby a bois kelika batu o bazala entouré na ye mama loketo parce que la majorité ya batu na ye o baza bayaka ko défendre ye bazara ba des fois c'est-à-dire bango ne ba kozala délivrer na mai wana si toyeka ko répondre na ndenge wana ya kozongisa ka mutu mayele na biloko azoloba ozongisi ka mutu na mama kambo azoloba yo pesi sens oche sens na kibo mutu na ye tangu ya azoloba ba paid ba des fois et pas belle vie ba des fois baza te tokyo ba kino bazala ka bango nyonso bazala ba kena kuna pa mama loketo c'est-à-dire que non na piscine wana o bango ba obetela ngo tolo et ko délivrer ba PD ba des fois nyonso oyo baza pembeni na tolo banini banani ba konini wana siko abwakeli bango te au mona que non vous allez vite comprendre que non bato tango babimaka bango na bango no bayokanaka te bango na bango babwakelanaka awa nani nana toyebi to na yo ko citer ba komona bango te pour au grand jamais ceux qui belvi na ngampu na ye des fois zalaka aoki kolanda nini na ndakwa ya nani ya mama loketo aoki ndolandi loko te siko kaka batu na ye oyo bazalaka soit disant ba chroniqueur na ye nde bakokende na mai wana ya kamba oyo eza na kati ya pisili bakende kodélivre bango te bongo te manière ya kosala mosala ezaka ebele soki tolingi kaka keno toliesa chaîne na biso eza te kokota na kati ya be ya babuzoba oyo si la bisale nze ndako te moto ameko change barido ya ndako te po ya belvi toyebi bikeko eza likolo bafoto eza na se toza babakouk les abakouk sont écrits dans la bible siko abakouk écoute na nkamba lié sacré mba moko si mapambo mba moko fungwami Jérémie Shabani, je te félicite oza na ndako kitoko koleka belle vie différence bomoni sikoyo eloko nazoyebisa bino sikoyo vous allez vite comprendre que non olebo solola olebo sala guerre au début elobi ata pasteur de la foi elobi ata pasteur de la foi ya que non tozolinga ta bitumbo ezala loyal et ça bien parce que ceux qui bitumbo eza loyal toyebi que non ezanga ate eza ta normal mais façon ezokendele yango te parce qu'on a minute bokomi bolingi bobimisa bato na présence ya koloba keno biso totalaka bino mpo na théâtre bokoye sikoyo na bachallenge ya koloba makambo ya ndako sikoyo Poutine déjà belvi abima mpo na koloba keno soi-disant oyende au-dessus zwa ki bokonzi soi-disant yonde pomba sen zwa yo kaka soki pe makambo nini nyonso apesa bino awelela eloko moko te asala concurrence na bino te elle est donc en anglais balobaka keep quiet silencieuse et aosaka musala na ye ya komema filme ya kokomela bato ba filme bato batala na sima na bato bandima bato basepela oya kofinga ndako ya Bellevue molili est-ce que na minute nous avons besoin ya koyeba ndako ya Bellevue eza molili to eza molili te ezalaka molili te ya biso nini biso totala image ya Bellevue ya écriture wana eloko bozosala wana bolingo bimisa bato na bolingo kotisa bato na ba distraction komba eza ya cage eloko bozosala wana bozo mema mama bino na distraction moko makasi parce que bosu bobebiseli déjà musala awa siko na minute oyo ka ndenge makambo yango ya ndako ayaki kolekisa bato makambo ya ndako na minute oyo azo boule lisusu ola boule ata kokoma filme ola boule ata peut-être na 2025 oyo na kolambela bana nanga oyo na 2025 je dois changer la façon de voir les choses je dois changer la façon de travailler mais na minute oyo je vous dis vrai depuis kaka asaki matalana ya ndako azo boule sikoyo akoya na deuxième série ya ndenge nini ya matalana siko boye bisanga mutu tala ndenge akomi esclave ya koya ko prouver bato image no eza wana te o bato ba yebeli yo siko po vi o encore monde oyo koteli okotika la moumbu
o mona ke no mutu ke kozwa tana nyongo pona koya kosala nini pona kosala matala na bato ba mona ye. Or, ce qu'elle est souple en esprit, azamutu moko boye, il fallait pas akota na ba bêtise oyo, ezala ya matalana ya babilamba, ezala matalana ya bandaku na mondo ya koti siko. Parce que mondo eza mondo moko boye, okoma place moko boye, oka okokatani, oyoka batu soni, ozanga na façon ko tambola na balabala. Je préfère 1001 fois belle vie à regarder kaka image na yewana ya olakisa biso ke non, elle est artiste et comédienne, elle est là pour la communauté ya okomela bato ba filmer à côté si na belle vie télévision bato ba ki batali un point entrée azawana te pour na matalana ya elamba ya ndaku ya nini non na loba ngo ndaku il suffit ka kokoti olali pongi olamuki. Reyu batu komi ba luka danda ko balala libanda 3 jours 4 jours a luka ta bal ala la ta na toilette ala la ta na couloir andako. Est-ce que monde alelo La grande famille vous aimez vous partager hein. Ngano lo bebelete nakoloba ebelete ndako osoko koti boya tozobela malade ya mpeso ozosokolama po nkambe elongolaka malade ndako asili eza nkamba le lien sacré tout bajournaliste libota vene saratola maa monene siko ntango ozoya basokoli oma elimo santu masumu nyonso ekei okoti na piscine wana obimi ozwi libala okoti na piscine wana obimi okomi kule ya monanga piscine wana obimi ozomaka nyonso tu ya kitoko me soko ye awa koto bakotaka boye kobunzama ozokota ya kobunzama. Bandeko boyoki eza nango mulai nazwi ka partir à moke mpona kofaire réfléchir bato ya koloba ke non mama Loketo na Poutine ndenge eza wana toyebi bango baza ba artiste comédienne bobungisi baobungisa mama bango siko famille libota bokota na baben oyo te biso toza na besoin belle vie alakisa biso salon te soki salon ya Poutine eza molili it fine wana etali biso te biso toyebi aza artiste comédienne alakisa biso nde mosala na ye soki Benoît ya Poutine esaka ndenge toyoka namoni botindeli nga bavideo ya ka basele ndenge azoloba ça n'a rien à faire donc toza na ta na babiloko wana te botala lelo touti kobeta na la boniche la boniche touti kobeta soki otali la boniche premier épisode ezokende na 200 omona te kino tozobebisa tozo waste time na biso ya koya kosamba na bato aboyi ya koya kosamba na bato aboyi bozolanda la grande famille vraiment namoni ba message na bino et bato mosusu no bayi kenonga mama BBC na koya pona kolobela makambo bandako wana te c'est comme on dirait c'est comme si que non to ya ko exposer pe Poutine que non on a aussi besoin de Poutine à la gisabiso non on n'a pas besoin de ça toza biso toza pemeni ya belle vie ou bien tolingi belle vie pona biloko wana te biso tolingi belle vie pona musala na ye oyo eza ba film oyo eza ba théâtre oyo azokotisa biso na belle vie télévision biso c'est un point barre là-bas bokotisa biso pe na distraction te famille libota vraiment nazosenga na bino na bolingo ya Nzambe bozotambola bitambola tambola na bino botia na mutu na biso focus bafinga ka Poutine ya biso ezani po nyonso bakoloba lelo na 2025 il y a rien de nouveau ezala pe kozala ke kotikalaka donc ya sike kozalaka te po Poutine ndenge azana azwa mafinga presque tout lelo bomemeli biso makambo ya ndako est-ce que bozo réfléchir la grande famille est-ce que bozo réfléchir tokoma sikoyo aya kosala baguerre ya bandako or bango baza ba artiste comédien il faut balakisa biso nde misala de quoi elles sont capables
bokomi koyela biso matalana moko likolo ya matalana bato bazokoma insulté. Après bokomi benga ba éducateur ou encore ba éducatrice à masse. Na lobaki na kokotisa vous les artistes et comédiens na kokotisa bino eloko moko ya boyeba keno boza ba artistes et comédiens o boyaka ko éduquer masse. Ah, alors la première des choses bino pe bozala na éducation. Aimez partager la grande famille. Bon, aimez beau partager, aimez partager. Oh, j'ai mal aux yeux. Bon, aimez bandeko, bon, aimez beau partager. Tout solo. Ndakwa Belleville mon lili. Pas de souci. Pas de souci. Mais azo éduquer masse. Tokota la ba film il y a 7 ans passé nyon sauté, il y a 6 ans passé nyon sauté na Belleville télévision. Tout ça en 2025 na janvier. Janvier to bandi na la boniche. Siko héroyo. Film à la boniche yé naba ngenge nango et naba éducation nango et naba leçon nango et ko naba révélation nango. Biso to bunga kaka na minute to kotaka na distraction. Ya ata Saint-Esprit ngwe asepelaka te Saint-Esprit linga tango akiti aye osala musala na ye to pesi eta na ye to respecter assis musala ne pe akei polo bisu so zongela biso. C'est-à-dire que non ndenge zana na Belleville télévision, on n'a pas le temps. Famille Libota, vous devez mettre ça na ba mitu na bino toza wana te pona ba matalana. Bo tiango na mitu ya koloba keno eza distraction ba olingo kotisa biso. Eza distraction. Botala la boniche totali la boniche ba ke mangu na Nigeria. Est-ce que basi c'est qui dit kambango ba kati yango na nzela parce que ba yaki nde nango na mission ya koloba keno ba longola bato na présence ou bien ba kotisa bato biloko moko boya koloba keno Belleville koma ba filmer te. Et Dieu merci nous autres tozaki wana on a fait ce qu'on pouvait faire. Yako démentir avec force. Makambango esili ndengeni. Et là c'est par là vous allez vite comprendre que non et ça ba distraction moko boba olingo kotisa bato. Donc, ça là par tous les moyens. À ta Belleville, là, la kana ghetto. Biso to kulingi ka bongo. Eh. Ya motuya akomena biso filme total a filme. Bongo te, ponga na monito ke nango bongo ti. Siko boye na histoire andako. Moko na ovanda na o raisonner. Siko boye na histoire andako. Lobi boye sou na histoire ani. C'est par là vous allez vite comprendre que non, ces gens ici, bazo réfléchir te. Ces gens ici, baza on dirait diable ndé à côté na kati na bango à s'incarner na kati na bango pour no kolongola bango na présence en Zambie. Boyebi ni la grande famille. Bon moni tant to fréquente kata ba église. Soko za mo sambeli. Soko za vraiment mo sambeli ndo comprendre le ko mama bébé c'est na zo ebisao. Diable atikra moi na Nzambe te. Diable akondima te atika ba na Nzambe ba découvrir vérité. Va découvrir qui est notre Dieu. Nzambaza nani. Diable akolinga te. Yango monaka muto abame ko ke l'église un moment kaka boye pa akomi kana bakanda moko boye na okelanga na église te akomi na ba arrière pensée belé akomi na biyoka belé diable ndasali nini a envoûter à côté na distraction po alongwa na église po na sima koza na église kuna ako découvrir nakozala na kati église wana akoza susu agent na ye diable te parce que à partir okende ko reconnaître ko yeba makambo nzambe ako se repentir et akosalela nzambe na ye. C'est pareil avec les abakwiti. Les abakwiti na minicho mission na bango ezake non baya na ba image moko boye ya bien te babanda ngo pe kala ezelo ko pe asikate babanda ngo pe kala ya koloba keno ba ya na ndenge nyonso pona ba détruire Belleville batu ba ina Belleville mais nzambe atikali nzambe. Na pesi bino ka exemple ya suka awa ya la boniche bakati séquence ka ya moke même pas 20 secondes ya moi ça na kaka aveugle boye
nyonso na po nini boya ko baye Belleville ke no Belleville ko makaba film te Belleville ke na ko zo ba film na Nigeria bongo te la grande famille mais Dieu merci babiso msuso on a pris tozo ki temps na biso ko bato ke no kota kasi film ango netinga mama BBC tembelo binga yo ngana oki kota la place Poutine yiba ki film allez tozo avion express biso na tokatisi wapi tokatisi toke Nigeria to sali ba escale soki combien Afrique du Sud Nigeria biso wana ti to atterrir to koti pe à Nigeria to beti to super remonte boye pas to pelisi pe film ango ko dans la première à 2 heures du temps film ango ni d'Adam ni d'Ève donc rapport mon côté na la boniche ce ko bande ko bino bo talanga bo répondre ngata na ba commentaire c'était quoi c'était juste pour na longola ba tona présence d'exemple na oti kopesa bino c'était juste ka que non bo découvrir lo monte bo yeba ka que non wana ko makale ba film te bo yina ye que non ya que na ko somba ba film akina ko tala ba film bo yina ye c'était ça leur souci ce que qui biso ba BBC pe tout ça qui peut sous-prêter ya ko ba que non to zo vol mbango to katisa na Nigeria en plein ningo ke ka bongo batumsupe batikali a Belleville ayiba kane ba film je dis merci à mon Dieu parce que émission ngana pe talemi to zu peza ba appel vraiment merci la grande famille et juste après émission nanga bomona ki hémorragie na pe katana ki mbala moko et na moi séquence wana oyo bachaki wana o ba bana ko partager pour batu ba ina Belleville soit disant que na kozo ba film na Nigeria et bungi na TikTok une fois pour toutes bandeko to ki pe bazokanga TikTok to ki pe bazokanga TikTok États-Unis déjà c'est kangi TikTok pour nanga na ko préférer mille une fois bon bakanga TikTok ya Congo bakanga trop c'est trop après séquence on ezaki soutien o balingi ba diaboliser batu ba yina kaka Belleville ce qu'on a minute boya tango boya na makambo ya ndako tango boya na makambo ya ndako po batu ba yina Belleville ko ba keno Belleville zana nani mama loketo aleki Belleville na ndako to yina Belleville po Belleville zana ndako ya so ya ndenge nini est-ce que biso to linga Belleville po na ndako bomona ke non déplacer mitu na bino ezo sala te biso to linga Belleville po na ndako to yeba Belleville po na ndako to yeba Belleville tant que artiste et comédien to suki wana bozo mema mutu na bino soki pendenge na ye moko na mayele na ye na minicho na oyebisa bino bandeko aza na pema na minicho il faut aluka sikoyo matala na mususu siko boyebisa ngeza monde nini wana eza monde nini oya koyebisa bato bo changer ba rideau te ba changer ba rideau te pona nini ndako ya molili fine Benoît soki piscine ya Belleville kaka Benoît biso to ndima e kaka bongo po ye moko pe abima lobi ke non soyez les meilleurs bozo bo konzinyo so bomona ya ka olini ana nyonso na mama loketo asalaka alingaka ba chaika mais so to bi totala na vie réelle bo abamani déjà na image biso to yebi ke non as artiste et comédien elle ne plus sous na kati ba ndoko na akomi na ba fertilité bomona te ke non eza pas paiement. Alors, bref, la grande famille, l'élo 17h30, 16h30 à Kine, tous en film, nabiso tous banda, tous entamé l'élo, na Belleville télévision, à titre et à Pasteur Didier. Vous allez brancher, na Belleville télévision. Après, wana, dessert et pas maman BBC, comme d'habitude, vous partagez l'émission maman BBC. Et ça l'a bien. TikTok, y a wana, babanjo kanga, je crois, ba kanga déjà na Congo. To ebite ne ba ne déjà ko kata biso na nini moko pe ba kangango kaka po ba ndokyo ba komaki ko sa nde nini ba ko kata ba film a Belleville nyonso ba aussi sango na TikTok po ba kata ba to makolo ba kini na YouTube te ata to ko regretter mais on n'a pas le choix, il y a trop de bêtises, il faut katana. Alors, c'est au moins ça la grande famille. Je vous aime bien. Bon début à semaine. Ma meilleure venabino nyonso. Tokutani prochainement. Bisous. Bye.
Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.